à page nous continuer kaka ba témoignage na biso et ko sala susu jour susu ilandaki ba ko benga nga na mwana mwasi mo boto kutenene na matanga mobali na ine mta présenter yenga ya lobi mama Josephina aza musele la nzambe sikwa zaki na zango na quartier moko ana kati Angola babengi nga mama ndeko na so zana pasa kobota azobota te mwana akufela libumu so ko sunga biso okende kuna alors ezaki vraiment babutunga lobi na makolobela ba taxi na hôpital wana te en tout cas na koki kokende te bantu ko bondela ngaka kana kende kanga se bon mwana kende zate mais loboko nzambe atana musika ebikisaka sika na senga nzambe permission ponyo songa na salaka soki nzambe pesi permission te moyena sala ezate ngala dipandaka na molimo mosanto na bantu ko bondela molimo mosanto yo ebisanga ke mwana waza libumu ya fiwa ne eza mwana mobali mais asi akufi na kati libumu na bengi mwana mwasonga se molimo mosanto yebisinga lobi mwana azana libumu ya ndeko na yo aza mwana mobali mais akufi na kati ya libumu il faut to bondela sikwa binanga na prophète za pe bongo mwana pesa mwana mobali ndeka olobi ndenge pe makambo ndenge zali ngala se to bondela na tibo bolingi nzamba asala bino nini oto lingi abota na ses réalités abota normal tuanze ko bondela tonzo bondela o prophète kendeka kunanga bino ata anandaku nzambe na musika akosala na anze ko bondela ndo bondela na siso bondela mulimo mosate répondre nga lobi mwana ko bima akobima nenga normal ba ko sala ses réalités na bengi mwana mosongo na ABC mulimo mosata lobi mwana ko bima ba ko sala ses réalités mbala moko esalama kaka ndenge mulimo mosanto alubaki baye kozwa ngai na mutuka tokie kuna na sali service ya zeti en tout cas bakumisaki nzambe biso nyonso tozongisaki matonzi epa nzambe sempre nazo continuer kaka na ndako oyo na bandaki kovanda kuna na étage après commanda aboye kozonsala biloko na nga fiscal akangaki balongolaki ba patente po molimo mosato yebisaki nga na yebisa loba na komanda biloko oyo te kakeza biloko nzambe apesaki yo soki azongisi yango te bakolongole ba patente komanda balongolaki ba patente azaki susu komandante alors nazo continuer susu na partie mususu nazo pesa dame suchule motema nanga nazo pesa ombote bisiko zali nzambe toujours a continuer ko bomba yo da bola munonyoso oyo sali na para nzambe pona ngai nzambe wana akokanisa ko toujours nazo pesa ndeko nanga mobali Thomas mbote nazo pesa mwasni ani nazo pesa ya nanga papi mbote na pesi ya babi na pamboli libota mobimba ya profetiza Tabita kimia Yesu maseza na kati na biso amen.